Shalom peuple de Dieu, shalom de partout ici Kaboza, Nzamba Pambole Langabino et Nzamba Salo Bolamu, Yom Tolandinga Maladiboso, Soki Otalinga Kuna, Osabone Kaka, pour avancer l'œuvre de Dieu et qui n'est toujours liboso. Nzamba Pambola Yope Mutosi Osabona, pardon, Kuna na TikTok, pe Kuna na YouTube. Soki pe Oza na TikTok, Yaka Pekara na YouTube, bien aimé, pour avancer l'œuvre de Dieu. Nous avons plusieurs choses yakosala pour na corrompre carnet à mission. Yo publia ka montage. Ce qui va publier kuna olobitindelanga penatala. Partagez-les ngai. Mais l'œuvre de Dieu vous partage à kate. Bien aimé les lots na passage à Bible et à Jean. Tous na passage à Bible et à Jean chapitre 10 et Jean chapitre 10 verset 14. Bible ezoloba na biso nini o nazolinga na lobelela lelo passage à Bible yangoyo. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Bien aimé Jésus-Christ azoloba je connais mes brebis et elles me connaissent. Alobi lisusu wana tozana 14 tokiti na 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je l'amène. Elles m'attendront. Elles attendront ma voix. Et il y aura une seule troupeau et un seul bergerie. Bien-aimé, Jésus-Christ azoloba, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et Zana Batu, oyo misusu bazana libanda ya bergerie, oyo Jésus-Christ azoloba bakoyoka mungongo nanga. Bakoyoka mungongo na ye na nzela ya banani na nzela na biso. Pendant que tozo belela, bakoyoka mungongo na ye, pe bakoya na bergerie ya Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Bible Zoloba, Jean chapitre 10, verset 14, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Batunyo sotende bazara ya nzambe. Naye kosala intervention. Na connaissance oyo nzamba pesa. Nalandaki quelques vidéos moko ya concert ya Sœur Eunice Manyanga. Naye ko intervenir na eloko oyo ya ekoloba. Bien aimé, lorsque toza na connaissance, totika kamaka mususu elekate, il faut ko intervenir. Toyaka kosala intervention te. Et pas batu oyo bazo sa l'évangélisation ya maquillage te. Toyaka kosala intervention na ba oyo bazo memela bango évangélisation ya maquillage. Que maquillage eza mabete. Sereni salobi manzaka ya mabete. Foulard ya nini yango. Et pourtant foulard eza na 1 Corinthiens chapitre 11 eza obligatoire. Au moment ya service, au moment que nous sommes en train de prier pour des gens, on doit voiler nos têtes pour honorer notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bango bayebi makomi wana, ba finiki na bango baboyi, toyaka ko intervenir pour na peuple de Dieu. Toyaka ko intervenir pour na peuple de Dieu. Oyo bazoyo ka ba message wana que moi Péric, moi Manzaka, moi Crayon, bien-aimé, nous tous on était dans ça. Mais lorsqu'on a attendu la voix de la tempête, soya tempête et si bêti, tout s'est dépouillé. Alors bisope toko continuer ko beta soya tempête. Poba nanzambe babiki sama. Boyoka ba mateya na bangote, bolanda bangote, biloko wana eza biloko ya bawei. Tolanda vidéo ya Sœur Eunice. Tolanda pe vidéo ya frère moko asala ki reproche na maman Laure Mbongo. Aza frère na ebiti so ka passé mais aza frère. Mais azo sala maman Laure Mbongo reproche. Tolanda vidéo et puis tozonga tout juste après. On s'appelle mon frère. Moi jeune fille à moi souki moi l'inzaka moi. Vous êtes jeune fille bandeko. On s'appelle les misères à propriété. Vous savez que c'est la propriété. Vous savez que c'est la makiki baninga. Nini o bandeko. Ezara nini na yo.
Si tu as le moi célibat, moi célibat. Si tu as un bateau à tailler, le bi est comme un rapport avant qui vient à eux. Il s'est voisin, tu as moi bomoni mama oyo azalaka boye e naza na posa répondre ngai lokola ye azelaka lola akokutana na nzambe na paradis. Est-ce que nzambe ako reconnaître poso oyo to ako reconnaître poso oyo? S'il vous plaît bandeko na ngai bosunga ngai message komela ye lo poso nini ekokota lola eza oyo to eza oyo? Alors que maman oyo aebisaka bino tout ce que Dieu a fait bon. Nzambe ba kritikaka ete, nzambe asalaka erreur te. Parce nzambe wana oyo lobaka oyembaka asalaki yo boye. Oli ozonga pa na ye. Oyebisa eke nzambe na sepeli ndengo osali ngai te. Yo ke koluka elongia AI. Pono. Oui, nous sommes de retour avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous lundi ma vidéo nyonso. Sereni Salobi, moi foulard, et moi perruque, moi manzaka et amabete. Ba foulard ti awa, ya ninyango. Bien aimé, pendant que tozoya, il faut toya kanaba preuve ya makomi po esunga bana na nzambe. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5 elobi. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et c'est comme si elle était rasée. Bien aimé, atayo place au keba honoré au te au fanda. Balobi toute femme qui prophétise ou qui prie la tête non voilée. Azo déshonoré nzambe na ye. Maître. Jésus-Christ c'est notre maître. Alors, peuple de Dieu, Sereni Sayebi passage à Bible oyo. Mama Laure Mbongo ayebi yango trop bien. Mais basota kango. Alors, biso toye kolobela Mama Laure Mbongo te. Toye kolobela Mama Enicité Manyanga. Mais toye kosala intervention na peuple de Dieu. Oyo bazoyoka makambo wana. Oyo bazomona makambo wana. Ba maquillage eza biloko ya bawei. Toke lisusu na Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Ezoloba nini bien aimé? Bien aimé. Boyoka ba biloko wana te. Bolongwa na kati ya fanatisme. Bolongwa na kati ya fanatisme. Osée chapitre 4 verset 6. Nous lisons par le nom puissant de Jésus-Christ. Ça c'est pour le peuple de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Alors ils ont un peuple mosusu nanu ba komi détruité. Bangonde tozoye la kosa l'intervention. Ba oyo Bible ezoloba na Jean chapitre 10 verset 16 qu'il y a encore d'autres brebis. Toye na ba brebis oyo ezoloba oh Jésus azoloba ke bakoyoka mungongo bakozonga na kati ya bergerie. Maquillage, fond de teint, basala kango na biloko ya bibembe. Mikuwa ya bibembe, nde basala kaba poudre ya séduction. Yango mona mutu mususu atie fond de teint fumakiage yango bimisi lokola ebembe, abimi kitoko te, ezala kabiloko ya bibembe. Ba rouge à lèvres, ba mascara, bolanda ba témoignage bien aimé. Jésus-Christ a sali tout, atindi batu, o bazalaki na kati ya ba ténèbres, ba katière, o ba mandaki ko salela biloko ya ténèbres, ba bongwani, ba yena ba témoignage, pona oyebisa bino ba secret nyonso, mais batu balingi kaka koyoka te.
Alors nous sommes là pour les brebis de Jésus-Christ. Oyazolo bana Jean chapitre 10 verset 16 que ba brebis nanga ba koyo kanga bangonde kaka tozo belela. Serenis manyanga lobi eza propriété. Ndenge na yo kaka ba servante mususu ba petit qui fond de terre, a petit qui cils, a petit qui mascara. Nous aussi on était dans ça. Nous aussi on était dans ça. Mais lorsque tu qui sont à tempête, tu se désabonner. Et tu comme yoka vérité que ba poudre à séduction, ba mascara, ba sala ka on a formule ya bibembe. Bibembe nini mutu akufi na morgue bake kozwa mikuwa ya ebembe ou bien po ya ebembe basali lango ba cérémonie basali ba fond de teint basali ba mascara ndio komona mutu soki apeti ki biloko nyonso wana eza masque mutu a se transformer elonge kozala lisusu ya yete ndio moni bachaka avant et après. Ce sont des masques. Yozo bondela nzambe nazolongola ba masque nyonso ya kindoki, ba masque nyonso ya monde de ténèbres, mais masque yango wana ozana ngona ndaku. Kotia manzaka yango tende propriété bien-aimé dans le Seigneur. Ou bien kobakisa fossile yango nde propriété te. Kotia foulard eza obligation. Hôtesse de l'heure. Avant matavion bazalaka na tenue, bazalaka na ba chapeau, ba faut bala ta cravate, la ti chemise enfilée. Ndekutu on doit servir na avion, hôtesse de l'heure. Ba hôtesse ya aéroport. Bazalaka na tenue. O ba obéissaka ba se soumettre na tenue wana. Pilote azalaka na tenue o eza identifié que o yaza pilote ba yebaka e na tenue. Mais des serviteurs de Dieu, des prophétesses, des enfants de Dieu, des femmes qui prêchent, des femmes qui adorent Dieu, des femmes qui prient, bazo honorer nzambe te, bazo ninga ko se soumettre na mibeko ya biemate, qui sont là pour se défendre, pour na koloba que il faut qu'on soit la propre et pour na bango, lokola bazana Osée chapitre 4 verset 6, ils sont détruits. Yakoloba ete, la propriété c'est lorsque tu es faux ongle, propriété c'est lorsque tu es faux cheveux, la propriété c'est potang ou tu mascara ya bibembe, na ba fond de te, na ba kisi likolo ya posonanga, ya ngondenga espérance na komi kitoko. Ceux qui hôtesse de l'air, avant matan avion, avant nyata matambe na aéroport, il faut la ta tenue déjà nandaku. Ya koloba kenake musala, o ekola ki kopesa nga laisser passer na aéroport. Ya koloba ke aza hôtesse, na makaro na ye, ya avion esika servaka. E bongo bino basali ya nzambe, e bongo bino bana ya nzambe, de chantre de l'Éternel. Pourquoi vous n'arrivez pas à se soumettre à notre Jésus-Christ de Nazareth na teni? Boza wana pona ko défendre. Et beaucoup défendre bino mon côté. Bozo ke koyebisa peuple de Dieu la spiritualité et l'obité que to comme salité. Qu'est-ce que vous appelez la salité? Dans l'opposition nzamba kelayo naturellement. Lelo comme finga nzambe pona oyebisa eke eza l'opposition ya salité. Si oh nzamba sali yo lelo zo yebisa bana nzambe ke ko bakisa fossile te otikali na style original, c'est la salité. Est-ce que boyeba makambo bozolo bana bana nzambe? Pour la vitesse ya ko intervenir ba cupidité na bino ya mokili lelo bokomi ko finga. Ça c'est insulter Dieu. Et châtiment na bino ezali nzamba zomo na bino bien-aimé. Toute femme là basi nyonso oyo bayaka kosala intervention ya kosala ba ajout pour se défendre que on doit être propre même si on prie. Qu'est-ce que vous appelez la propriété? La propriété c'est quoi? La propriété d'une femme c'est quoi?
La propriété d'une femme, c'est quoi? La propriété d'une femme, c'est quoi? Beauté abana nzambe malamu. Fimbu nabino ezali, toute servante de Dieu, femme qui prêche, femme qui adore, toi femme qui prophétise. Makomi elobi. 1 Corinthiens chapitre 5 elobeli. Mutu nyonso aza na service ya maître, il faut voiler mutu. Mais aujourd'hui, bino boye koyebisa bana nzambe, foulard ango ya nini? Mais ozoyemba, okangi misu, tu es en train d'adorer qui? Tu prêches qui? Tu pries qui? Bien-aimé, peuple de Dieu, Bobi Manabilo Koana, Boyoka Bangote, ce sont du mensonge. Frère wana tuni mama lombongo. Alobi mama lor azalaka boye. Lelo akoma boye. Mais alobaka ke nyoso yo nzamba keli eza malamu. Mais ndenge nini ya maintenir pona yete yakala. Bien-aimé, veillez et priez. Veillez et priez, wana batu bakanisaka veillez et priez. Veillez likolo ya diable te. Diable a un problème te, Satan a un problème te. Veillez likolo ya vie na yo. Par rapport ya makomi, par rapport ya makomi ya Bible, oyo ozoyoka, oyo tangaka. Tu dois veiller à condition obanda komi tala, ce qui oyo makomi ezoloba, yango yonde ozo vivre. Et ce qui makomi ezoloba makamu mususu, yo ozo vivre makamu mususu. Il faut okene na kosenga molimo mosantu, apeso makasi ya kotambola selon des écritures. Atuni mama lombongo. Et puis alobi, est-ce que mukolo mama lombongo akozonga? Nzamba ko reconnaître na poso ya kala ou bien na poso ya lelo. Ya la robe de ma gloire. Po mama lombongo ateli makasi. Atie maquillage a comme le quoi poupée. Est-ce que nzamba ko reconnaître poso wana? Frère oh na vidéo. Atuni mama lombongo. Atuni mama lombongo. Bien-aimé, pour la cupidité, pour la kozanga, vie chrétienne réelle, pour la kosala intervention na ba cupidité, pour la kosala intervention, ya makambu oyo bo maîtriser te, bokomi ko finga loposo ya nzambe bolobi eza salité. Bakomi ko finga balobi basil oyo nzamba tie naturel. Eza salité. Ce qui ont ajouté, c'est que mitiki. Mais la Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Jésus-Christ a créé l'homme à notre image. Et aujourd'hui, na ba faux serviteurs, na ba nzambo bazana katia kobunga de faux servantes, balobi loposo oyo komi salité. Balobi ba kiki oyo eza salité. Il faut quoi entretenir. Pour entretenir, il faut ajouter. Balobi mbebo naturel, couleur originale, oh nzamba sala. Babi soki otiki yango boy, c'est que tu es une femme sale. Balobi manzaka naturel oyo. Nzamba sali. Balobi soki otiki manzaka wana bongo. Lolenge nzamba kelelio nango. Tu es une femme sale. Bien-aimé, ba femme basi bake plus loin. Bakomi koboya oyo nyonso nzamba kela pona kipidité ya ko séduire. Ke nyonso oyo nzamba keli eza salité. Bien-aimé boyo kakasomo. Boyo kakasomo. Ce qui bozo yo nzambe somo te, ce qui bolati marque nini. Ce qui bolati marque nini bien-aimé. De Timothée chapitre 9 zolo belabiso toza permité. À toute femme qui font confession, oazo sala musala ya ko salela nzambe. Baya baka soldat na teni. Mukolo moko te soldat ko kanga bana teni wana na musala po babenga za soldat ya salité. Te eza teni ya musala.
il faut à obéir. Bayebaka mécanicien na combinaison. Bayebaka mécanicien na combinaison, bien-aimé. Bayebaka mutu na identité na tenue na ya musala. Na lolenge na ye. Soda il faut tia béret, il faut la ta bottine, il faut la ta tenue, atie ceinture, azala na biloko nyonso et la kisaki aza soldat. Policier, il faut la ta tenue à la police, bayebaki aza policier. Siko biso ba servante de Dieu. Ba maman prophétesse, ba maman pasteur, ndenge nini bozo déshonorer maître na habillement. Tenue ezoye banate. Mais bolobi boza wana nzambe. Mais bolobi bozo prêcher les enfants de Dieu la propriété. Qu'est-ce qui est la propriété pour une femme? La propriété c'est quoi? Et qu'est-ce qui est sale pour une femme? Tout le banano entre biso na biso. Ba ajout yango yondo zo benga propriété. Koboya loposo nzamba sala yo. Ndozo benga loposo naturel nzamba sala keza salité. Il faut tia closir. Il faut tia lance. Souki oyo nzamba sala lio na ngote. Et pourtant la Bible nous dit que toutes choses que Dieu a créées étaient bonnes. Mais aujourd'hui souki naye. Aujourd'hui faux cheveux. Oui ou non? Bobenga ngo faux cheveux hein? Bobenga ngo fossile hein? Mais ozote à Jésus-Christ qui est vrai. Mais aux juifs mensonge au tien nzoto. Il y a temple ya molimo mo centre qui est la vérité. Est-ce que tu es une servante de Dieu? Est-ce que vous êtes servante de Dieu? Vous êtes moi nzambe? Peuple de Dieu, répentez-vous. Bino ba servante de Dieu ya manki ona bo se repentir. Châtiment eza. Nzambe azomona bino. Et biso tozo saka musala ya obelela ya koyebisa bana nzambe ba se soumettre na biloko wana te. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Nzambe longolanga ba masque nyoso ya botutu papa. Nzambe longolanga ba masque. Mais ba masque yango wana ba fond de teint. Obi formule ba salela mascara te. Tango zo tiene longi na yo eza ba masque. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez, likez et que mon Dieu vous bénisse.